Yaya, tu as koloba tongo midi pourquoi? Ba jeune fille, ba petite android, tout ça la attention. Tu es bien oui c'est vrai. Bana mikolo surtout ba jeune fille. Ba lingi ba za na ba matériel oyo za niveau na bangote. Famille na famille eza na ndenge ba bota ba esale mela. Mwana msusu abota mi akuti papa sa de mutu akatuku bianza ba sa ela kaye nyonso. Mususu akuti famille baza na possibilité te. Esika bokendaka na ba école, esika bokendaka kotambola. Soki omoni moninga, papa na bango aza na possibilité. Koleka oya papa na bino. Kote ba parents mbutu te. Ko se lancer pété na makambo oya mabe po mabe ekoki kokomela yo lobby. Yaya, bunda na ndenge ya kelasi. Peut-être okosunga famille na bino lobby solo oh nali kobeta ngo avec tristesse. Ba jeune fille à mikolo yo. Ba âge de fleur kaka. Âge à de 18 à 23 ans. So ba exagérer 24 ans. Jeune fille 23 ans d'âge. 23 ans. Comme on a un naya na pointe noire akufi. Pona nini akutela kina mobali ya mbongo. Apesi mbongo. Apesi mbongo. Tangu bakeina feti ba partie intime na ye ebandi kopola ebandi kobimisa bangusu ebembe kutu eza na morgue nanu bakundi yango te bapesi lisolo mbangu tobeta pona kote ya ba jeune fille mususu tokoprofite na lisolo oyo pona kosolola makambo oyo ba jeune fille bazokosalaka na mokili oyo pasi ya kosakala te. Kaka na émission lelo tokosala un clin d'œil sur les procès Constant Mutamba. Finalement Baso Prosper Nango, Baso Prosper Moussamba sera arrêté, toi il ne sera pas arrêté, en fait il sera acquitté. Est-ce que Mutamba avait réellement volé cet argent-là? Toko Solengo Mouké, Awa et puis la Souka, Toko Tala Makambi ya Pero Luara, Awa Sika, oui, bah proposer si avec la autorisation, il y a port d'armes après incident comme il a qui Pero Luara. Alors si on a le temps, on va parler aussi Makambu. Décès à le combattant Chatumba to ebiye azali na poto to ebi Chatumba to solomon muke liwala ye ezali basé à l'intolandi ba interview par-ci par-là caméra sana kati boye parce qu'il y a zonga qui n'a déjà poto et ba benga qui ba achevé to ndenge ne sais pas donc on va parler Chatumba si seulement si on a le temps na émission ya lelo. Mbote bande kobalandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance bopesa kabiso pe na fidélité oyo bozali nango na programme na bino radio lokole masolo na chaîne oyo bino l'unique chaîne oyo ezali référence ya batu ebele radio lokole télévision dans le bakayango chaque fois soki ba liboso otala biso to senga kana yo o s'abonner ce aussi ce qu'on s'abonner au fini bongo cloche ya notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete boyebi yango ke tozali pe na deuxième chaîne na biso kaka na YouTube. OK na YouTube obeti Afrique Masolo TV. Afrique Masolo TV okomona photo la ngebi miwana o s'abonner pe kuna. Lokola mo message obisika bo déclarer ke belé papa fisto to mona ka na TikTok te na TikTok ko zala raté to contacter na TikTok déjà na TikTok sur OK au beti fisto pelende au comment la sur TikTok kuna donc on a 3000 et quelques to beki avant to banda ba live la TikTok il faut to ko 5000 membres 5000 to bandi ba live. OK donc vous s'abonner pe massivement kuna na TikTok ya makamba sona za moi ebele na émission lelo to banda li bosso na li solo obo mesano parce que biso li solo to betaka histoire vraie ya ngori za ka base ya émission na biso oyo tosalaka chaque fois. Tokometa lisolo ya mwana mwasi oyo komo Naya ipesinga ipasi ya kosakala te Naya bazaki na famille riche te. Tosaki awa na Pointe Noire. Pointe Noire eza na makambo. Pointe Noire somo. Naya azaki na famille moko bazaba riche te. Bon, bazaki pe très pauvreté mais bazaki na moko ndengo normal. Naya outé pour son diplôme d'état na baccalauréat. À côté dans l'université, moi attendais que la pas banda dans l'université à Zoki Kutu bourse face à la amata à l'université Marie Ngwabi. Alors, un jour, maman na bango a te kakala wind.
Bambisi ya mai oteka na océan, amateka yango na wendi. Basomi na océan, ba ekoteka na wendi. Alors, Naya partait chez sa mère. Ndenge salaka yaka na ba 10 heures yaya ozwa moi biloko kolamba ba somi apesi oya kolamba na ndako. Naya abandaki kokende na nzela akutani na mutuka ya bien. Pour Naya une très jolie dame, talaka mwana 23 ans, une très jolie fille alotambola parce que sengel na mwana mwasi mobali alanda ye po okozwa mobali ndenge nini soki mobali alandi yo te. Moi déjà 23 ans, akomaki déjà adulte, ce qui est normal. Alors il faut talaka mobali nini oyo ko se confier. Naya comme toute autre jeune fille alors que makolo amoni mutuka ya bien, jeep moko ya bien noir. Ah, comment tu vas? Je peux le déposer. Naya ndimi yango. La carte rappelle ça y est lift. À côté de la mutuka, on m'a dit que la carte de mutuka la moni un jeune homme. Il y a 40, 45, 47, après 50 ans, 50 de qualité. Alors ce que belé 50 mais 50 de qualité de balobi, de va expliquer. Ok, on a permis na ke wenze, on sala kadi ba solo na Naya. Naya expliqué non, à un diplôme d'état déjà, à on se la côte à l'université Marie Gwabi et qu'on se retrouve à ma homme d'affaires. D'ailleurs, l'université, on a gros foutu l'université, wana. N'engue ça, en tout cas, na ce pays na yo, en tout cas, on a li awa, na ça na presque ma bien surtout, j'ai divorcé avec ma femme pour, abade on a nanga pour mbongo, donc na ling bolingo mbongo, ta ling bolingo vrai. Alors, pesa numéro, trouba de solo là. Ba sali échange un numéro. Kombo ya tipa ngwana na ya comme na abisikie comme na nga Ilimbi. Voilà, c'est ça non, Ilimbi. Kombo ya mobala ngo Ilimbi. Ba se changer peu numéro, Ilimbi on a jeep a comme na wenza déposer Naya koti pa mama bango yepa kei. Ba ticket na ba numéro et chaque fois bande ko sola 2 semaines jour wana oyo Ilimbi a déposé Naya. Après ça qui est 250 000 francs CFA. Na évité ba ndeko bali aba congolais à Brazzaville. 250 000 francs CFA, ils ont à peu près combien de dollars? Pour ce yebi ma bia francs CFA té. Pour ça la moyenne équivalent c'est combien? 250 000 francs CFA à Pessier. Dans la Pessier a Keipe Naya bana ya mikolo yu okutana moto oyebi te ba pesi mbongo lokoso oso baka iPhone 13 oso iPhone 16 oso ba Samsung o flip o funga makaboye donc on envier ka bambula yo danser bamona yo danser aye si ba parents pelo côté pour naye elle est jeune fille et ça ba couple naye abombi yango y a pas de souci yaya. Moi, la super bloc à son qui prend quoi, l'ambi 42 quoi, elle va comme ko solo là, na Ilimbi, a kobi, mobile na ye 42 salaka, ba solo na téléphone. Au moment ba solo téléphone, 2 jours ba solo, ah chérie, na tenele au sumbongo. Au moins téléphone, a tenele mon téléphone. Donc a tinde la yeba mbongo. A tinde la yeba mbongo. Nan ba kuta la mbala moko. Ba kuta la mbala moko a payé 250 000 francs CFA. Ba solo na téléphone, troisième jour a tenele mbongo. Ba pesa nga montant combien? Et bah après une semaine, na rendez-vous. Bah kenaki et c'est comme ça très bien. Na Congo prend ça avec un groupe VIP hein. VIP, soit bi VIP ça donc là moi terrasse moko moi restaurant moko et c'est comme moi buffet moko ya moi bien quoi. Mais un groupe VIP na Brazza, n'est-ce pas? Bah qui? Bah Meli. Bah lié. Na souka nango, Ilimbi obaluana a proposé Naya telo comme côté. Dans la critique, a joué à quelques mètres par la bango, abîmé 500 000 francs CFA à Pessi sous Naya. Naya mbongo tout ce qu'on appelle ça y est, à zo garder dans Naku. Donc Naya a son babilamba, donc ma téléphone qu'on changeait, yango ba parent Hermoko. Oui, moi nata koli moi na moi, à moi que ça la raboussala. Ceux qui m'ont dit qu'on changeait ma téléphone yemo. A comment ça va c'est moi ah mais là on moi na on so mbongo wapi. Ata ou ta osala yango mais ma téléphone ma casse boya il y a pas un problème. C'est très difficile pour contrôler hein, surtout jeune fille, mais il faut toujours éveiller la fille. Yaya eleki 2 mois bakuta naka Naya na Ilimbi mais fête ça la makate ba sala kata eloko moko te mais ya zora ka mbongo. Un jour, donc 2 mois après, alors que de 3 mois, c'est Ilimbi AMC Naya non ça va. Na moni siko en tout cas to rumeli moi trop na bane kota la petite na yo ozamona ko malamu
Moni bala to yebana to lingana nanu na mema na ndako na ngate mais samedi oya na ndako na ngai. Oya na ndako na ngai. Comme ça, omo napenda kuna ngai. Na ebite na ndako na bino okoloba nini. Azali mwana ya ndako naya. Yango moko ba parents so mona jeune fille biso no to kende sika boy. To kende sika na ba parents nanga ba parents faut telemela yango. Naya ebisa pa na bango aokende feti ya anniversaire ya muninga na ye kaka ndeza la kawana akozoka mwa retard bon kaka ndeza la kawana asompe lamba sika leso tout normal naya feti yango nga okende pa muninga na ye ntuka okende pa ya mobali na ye ilimbi mutu ya Mercedes ya Jeep ya noir bakeipe azuye bakuma pa na ndaku na ye ndaku kitoko ndaku munene. Ici c'est chez toi, basololi, babana misala ba lopangu yango mwana misala azali, mais ça na moi cité c'est que ça na moi cité, azana sentinelle, ba sentinelle ba mona ka makambo ya kusakana te. Na ya koti ba servi bango ba passer journée mobimba wana ba meli champagne donc bango mbale bisengo kusakana te. C'est comme si Nazak déjà préparé de tout ça presque 2 mois, tout ça la fête c'est fort possible fête que ça la awa. Et effectivement, elle était déjà préparée moralement. Et après que Douma va remettre sur Touana, bah première fois, bah ça la fête. Bah continue la chambre kuna, bah ça la fête, ils étaient au zénith bah ngombale, bah c'est pas la fête Touana. Fête tarme sili. Basali herbe bagoma qui 23h déjà. 23h boy. Allez, il est bien bon deline naya. Non, il est tard. Tu sais, koto oyo, basala regarder ce que zongi eza mala muté, tu peux appeler chez vous à la maison, le ballon fait dans la li awa et pas mninga na ngana koya na tongo. Effectivement, naya pas de téléphone naya abenga pa na bango. Entre-temps, boy bika ba jeune fini basala kasi a coopérer peut déjà na mninga na yeboko boy na fête bon ça va. Yango wana ba parents moko bana ona ke fête be fo de beaucoup ba fête ba jeune fille ba jeune garçon ba kamba belle ka kuno ndi bidi ngai ezala ka malamu te ko envier na ya ko bagi pe na mwaka tuku bianza ko changer ba téléphone bilamba ya bien tina tongo ba sali fête na bango kitoko na tongo na pe apesi mbongo susu apeye combien ba 500 ba pesi mbongo ça n'a pas déterminé le montant apesi sumbongo ba mbongo o rappelez-vous mbongo oyo ilimbi apesa kanaya abomba wa wemo na ndako apesa kata un kana ndako ta bomba rango et pas na ngomba yabite ke naya azana mobali entre temps c'est la rentrée académique pour que de kotanga na université Marie Ngouabi tangu naya zongi na ndako akomika na ndako boeta ko na ndako bango a se reposer à mukie a sokoli akomeka ba fatigue on a qui pongi ce qui est normal à moi la gana qui fêti et moi fatigue à babala chouana donc qui a encore se reposer à la liboye à bali ko moi bien té wana yebo ko mtaolo ba a ko la mai zo bimaye na ma partie intime mai bo ndere ni atala mai zo bo ko solo ya ko pola bien té atali pana boye azui papier mouchoir pour pangusa boye na bankusu e bandi ko bima mwana oya gangi na ya ganga. Rappelez-vous samedi, dimanche de sikoyo bango je parle na papa a ganga mama ye nini papa tala moi tali bo mwana bankusu ezo ko bima ye na partie intime okenda ki wapi qu'est-ce qui se passé mwana uti wapi papa joue à kumbi mwana na ebu l'hôpital comme l'hôpital maman loba. C'est ainsi que Naya expliqua. Maman na kutaki na garçon moko boye abi comme na ilimbi azali boye ka na expliquer bino na histoire abade ko pesa ba mbongo ade ko pesa yo ezali wapi ezaka na mbetu na ngai wana na sa mbetu na bomba kangwala mbongo nyonso tu o apesa ye. Et puis, dans le bandengo wana, moi, on a dit ma palpitation. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, la siko aloganga. Naso mona ye azoya kozwangai. Naso mona ye azoya kozwangai. Nini ozo mona nani? Ye azoya kozwanga. Ye azoya kozwanga. Elle on a piqué crise. Moi, elle est partie.
famille kolela mwana amike akeko bitunga mbeka ikolo ya mbongo lokoso ya mbongo ba jeune fille moko soki muta bende ngona zwaka ata chance ya kosola na mama so banga papa na mama ko pesa conseil bata soki mobali wasa malamu to sama bebino ba komunika ko bala mbala bien mobala bien si mobala bien zarande. C'est ainsi que ebembeza na mort nanu bakundi te bebe oya na ya oyo tangu bazongi na ndaku ba vérifier ba kuti mbongo nyoso tu wana ona papa ba dépense sala etikali soki 2 millions de francs CFA 2 millions il faut soki pe 2 millions so pe 2 milliards de francs CFA j'ai pas compris très bien combien on peut ba France mbongo belé o tikali na ngo donc le tolo ba ebembe na ya ko malobi lundi lobi journée mercredi, hein. Et ma mercredi, Bakundango, jeudi peut-être, mercredi. Moi, on a koufi, à l'âge de fleurs. Pour la mobile Yambongo, Mobile Katukumbia, Hollanda. Influence, il y a Mutuka, influence, il y a Jeep. Donc, si on a un téléphone, on a un vie bien, il y a un envié à quoi on a dans la suite. Et puis, si on passe le solo, il y a moi, Oyo ceux qui va parler na yo bazana mbongo te ba na possibilité te contente-toi de ce que tu as qui Rolanda ka baninga msuta sika esika ndeko asuki wala ko mona wana parce que n'a pas dit elle est déjà décédée au comment peut-être moninga na mo abona peut-être moninga na mo ya changer ba téléphone afaka mbala bien comme ça ba ngai pe il faut na so mobali ya mbongo boy tala koina na piège et puis ba jeune fille ba yango oh benga mbala bien wana bibala bien solo basali oh basimba ba kisité po ya nzambe pezalaka batu wana balanda rab oyo basi oyo basala étoile soko sona étoile ba kolanda tiba so étoile na yo wana et peske mutu ko so siko famille mituna mais mbongo oyo ebele oyo yango ba utiliser ngona ba obsèque ba ke ko pesa mbongo wana église to basala ndenge nini tala kuntseki tala kumamba tala lisolo ya naya na ilimbi oyo to bomela kiyo na après-midi ya lelo yango yo awa na plateau na honorable commandant Congolo Anderson de Djobour mon ami personnel na pena papa Johnny Mabiala ba on balé to ko analyser lisolo ya mwana oyo naya na cet homme homme d'affaires to na habité comme na ilimbi na bandile boso e pa ya papa Johnny Mabiala. Papa Johnny, mbote na yo, lecture na yo par rapport à l'histoire oyo ya Naya na ili omoniango ndengeni. Un conseil pour les jeunes filles. Ya mbote na wande kunyoso msika boswami nzambe mona biso. Torandi lisolo biso nyonso. Eza makambo aussi, eza surprise, eza makambo esali maka ou eza ko répéter toujours. Donc ce n'est pas trop besoin de surprise. Mais toutefois à tout moment, toujours comme il faut tirer la leçon. La fois passée, tu nous qui sirait. Fille moko, yé moko personnellement, ça là qui témoignage. Awa. Pour un mobile, abandé pour l'ingaye, azala qui ceux qui avocat. Et mobile, wana, a comment il peut pêcher bambongo. Yé a l'ingaye pour si bambongo na été, mais moi, ngano te ebanite, ou présenter la famille n'angaye te, ba yé biote, comment c'est le coup de bambongo na été les boules. Mobile insistant qui, yé pe aboui kaka. Mais jusqu'à ce que, Nzambe yaki kosungaye pour na comprendre mobali wana azanani. Voilà. Aujourd'hui, tu vois qu'il va pas ses alliés belé, va te belé bazana ba difficulté. Ainsi de suite. Parce que comme on a quelque chose à vivre. Mais ligne le baté, ote ka vi na yo pour couper na mobali moko ka ba présenter ba mbongo belé ainsi de suite. O memi ni nanda kuna bino, famille na bino ba yebi yete. Au même ni même place ya pasteur na yo abone parce que c'est aussi mon pali yo ko liboso ko mema na église na kisi ya pasteur na yo ato la kisi batute mais pasteur na zu mutu moko boye prise bondela pona makambango eza ndengeni là ozali na voix normale seigneur azomona yo ndingo zo mema makamuno peut-être ata mobali wana soka zalaki na makamabe ata pasteur wana ayebite mais avec la prière pasteur akosala pona yango nzamba ko contrecaler kaka ye mobali wana kimayo toyebi base belé oyo
kutana na mibale ya bongo. Dernièrement pe tozaki na émission fille moko azalaki na baninga ne bamemaki na banzela mabe bakomi kuna baki kozwa bamibali mais mobali oyo azwaki moninga na bango wana apesi ye mbongo balala na hotel aboyi kolala na hotel et moment donné mobali wana ayaki kokende nayebi epasaki ya bato bayebi yango azongi na ndako kozonga azongi na ndako moninga oyo alalaki na mobali na hotel akomi na baproblème kaka le même problème oyo alors et après que mibali wana bazalaki bauta na monde des ténèbres. Donc il ne serait pas pressé bandeko na ngai ya kozwa mibali na bambongo bala ye apesa ko bambongo po sala na ceux qui okomasi ozwa ba succès ainsi de suite. Les choses na monde alelo comme na ba vitesse ya android. Ndoki azalaki ko batama ndoki batama kaneli soute. Milimo mabe bandai ko boma batu na na babenga appétit fait mais lelo zakasu appétit fait te koba penda na fait une flamme donc bakozwa okaka lelo lobi po kufi donc les choses ezali vraiment totalement changé dans le monde awa il faut que ça la keba yozuka mobali lelo après 2 semaines ozo presser ning parce que ce que boya ki ata ko kenina yo la kisi que non voilà imana ne pas na biso ou bien au memi na nzela lo sambo pour nous confirmer qu'il y a vrai ou faux. Peut-être que nous avons fait mais c'est pas facile, hein. 2 mois, mon bimba, 2 mois, mon bal a 2 mois, mon sur un téléphone, mon coup de la à ce qu'on fait, tu t'es appelé ça comme un bongo. Moi, je crois ici, il faut beaucoup plus interpeller par ma jeune fille. Bon, bah, le coso de ça, le coso de l'équipe. Mon bal on appelle ça un bongo. Donc, on va appeler un bongo pour un bal bien, il colle un bongo. Est-ce que bongo va appeler ça yawana? Yango va dire que somba amna déjà té. C'est difficile à comprendre. Yango na lobi papa fiston. Biso nyonso na bo jeunesse to salaka ba erreur wana okuta na mwasi oyebi ete bo sololi okena eti na suka. To salaka ba erreur wana. Mais tozota la siko période, les périodes ici, ezali période ancienneté. Période ancien, tout ça va téléphone té. Les agale mususu ozo le kana bobeti moi siffler, ya ebi ke siffler neza ya mutunanga, asali pe manœuvre abimi ala ndio. Olandi, les agale qui te kozana na musika, o bozo solo ndenge lelo ezali. Lelo moi si azala na Europe, azala na États-Unis, azala soki wapi, boko solo na téléphone, bozo yokana clairement makamuno so bozo ko planir ensemble. Mais avec ça aussi le Satan aussi a fait quoi? Il a multiplié les pièges. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que question na retourne un peu commandant de son va se répondre. Est-ce que ce qui moi si akutani na mobali kaka lelo, mobali akatuku bianza. Est-ce que bokutani kaka lelo bolinga lelo possibilité okene fait type kaka lelo ezali ezama beto za malamu bokutani lelo boke fait type kaka lelo. Ça m'a bien papa nangai, et ça vraiment m'a bien parce que na monde autozana yango surtout monde ya lelo, et ça monde moko très très dangereux. Et puis aux ala faut ala pena mona na nzambe po se sauver na likambo lolenge o. Parce que ça mibali mususu akoko approcher yo, metanga moni moto ana ye moko ko disparaître okima, abike oyo aza abisote. Mais soko zano kaka ndenge wana, nde yango wana opase mbeka. Et place oke wana oke esclave, oke ko salela bango mbongo ya ofele, olie muke mais kuna wakikosa liso musa pour ceux qui ont 23 ans peut-être c'est un tchaki okufa na ba 60 65 70 donc tous les années wana etikali ya yo koza l'esclave na mboka wana donc eza malamu te faut beaucoup ko raisonner mingi mpiaka eyaka pele kaka nango eza te ko perdre vie na yo ona mpiaka olukola ka malamu ozala soki nani olakisa nani olinga kolakisa oyo olinga kolakisa bango na batikali yo wana okei c'est ça le problème. Donc c'est un peu ça bana basi bakeba mokili se bébé eza susu alobité biso batala biso ezala ki nango bien donc étant la biso ezala ki penda ke bozoli ya penda ba masse sika moko ata za na kindo kinaya ko pesa yo te kindo kezala bongo ezala ka depuis kala ba masse tokola bango ba misu bazala ba kindo kitili lo bazala ba sala kindo kina bango mais à l'époque il n'a pas le droit de te donner ou à distribuer kindo kinaya pa na yo. Parce que les gens ont des limites. Il y a des familles. Souka nango kune pa na binoko ya nango te traverser nango balabala. Mais les loyo qui traversent la frontière et comme internationale. Et ça la kalisu te que yo ou ta la famille na bisote
voilà, voilà. Non. Kaka lelo, ba lié yo pour les Kimbeka. Il faut poser la peu prudent. Tant on va qu'on multiplier le système. Il peut multiplier protection. Il ne faut pas oser la carte trop légère. Ok, mais quand le quoi milinga likaya, ba million na minute moko limo possible. Non. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Johnny. Tu peux se et pas mon ami personnel, le commandant Congolo Anderson de Tchoboura. Commandant, bonjour. Lecture par rapport à celui à Naya na Ilimbi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, honorable président Fiston Pelende Tata Sadek, mon ami personnel. Mbote na mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, oleka mama Denise Nyakero, pe oleka mama Olive Lembe. Papa Johnny Losako. Bandeko, banso bakolanda biso na radio de Kole TV, mbote na bino. Kole bele na l'équipe na live. Bien merci l'honorable président. Singai. Makambu ya Naya na Ilimbi, une histoire pénible, une histoire très difficile à consommer, mais il faut tout le bas. Vraiment, honorable président, Papa Johnny n'a pas parlé en abisso, et c'est la situation pour tout le bas vérité, tout le bas sembo, pour la baie au bâtiment na bon mori. Est-ce que ceux qui te lobby awa, ma jeune fille n'a pas à l'élu Moroyoka, ils allaient passer. Ceux qui ont fait photos dans la sincère, ils allaient passer. Pourquoi ils allaient passer? Parce que l'équilibre social est commis ma casse tellement que, bah, au bassin nango, basangi pe basangi, mais net inaya, a outi na famille pauvre que non, bah, bakele la basanga, mais dans la mokili ndenge komokende ba jeune fille bakomi na motema dukuduku po bamona ye mpe na iPhone 13, iPhone 15, iPhone boy, mais oza kohypotheke bomoi na yo mpona biloko ya mokili mbongo etikali nayebi te bakosala na yango nini. Avant na continue na oyebisaka honorable président ke mbongo wana bakende pesa yango na église te, parce que pasteur Oliango calme. Moutassa Koufi, honorable président. Famille Anna, il y a Baliambon, on a vraiment na Kimia Nyonso, parce que moi, on a assis à Koufi. Oui, nous, ma jeune fille, au boutique de la Mokili. Talana Yakei, Ilimbi, au place à Rosolae, et Salite. Ceux qui comment on appelle ça qui est Ilimbi, ceux qui sont solo, ceux qui sont qui simbi, à Balusi en Ilimbi, et Ebanité, alors, vous allez la cotambola na Ikenge. Tu y es piqué, ma parents ont sauté, parce qu'on suffit, n'a pas besoin, ça là qui va ça va besoin à bas dans la bango, mais, bah, au biso de Koutana Mokilio, bah, c'est biso à lui, soso, aliaka, et l'eau, et na mungo, et coquina mungo na ye. Vous avez comme on a besoin de bouiller, exagérer pour ça et bien comme Mokili. Eh, yaya, ba yaya, botambolo la roquette ba. Tala ceux qui lima, ceux qui simbi, ceux qui ndokyo, ceux qui satana ya ilimbi oyo, ayepeka moi na peka kombo ya basanza ba kisimbi, ilimbi. Ayeko je la biso moi na boye na donc moi na très fraîche akei lelo oyo, liwa ya pasi. Liwa ya somo yoza la bomo omona nzoto na basi ba ndiko bimisa mangusu ozali ko pola oza ko tala c'est beaucoup de degré ya souffrance au mona moni passion ya moni yo pona ilimbi so ilimbi yo yango bino ba yo butika na bomo bino ba jeune fille na biso lelo chance oyo ki ozu mobali ya mbongo ya lelo ya mbongo ebele pe boya za mutu ya ba maison te eza pasi eza muke bolingo ya malamu ezali ya mutu oyo bobandaki na tango ya pasi boza kokola ensemble bozwi ensemble eza malamu ke oya boye omona mutu moko boye na jipe kuba okanisaki yango nini naye akanisaki nini eza chance na matindeli te eza chance na batindelaki te bachance oyo nza matindeli bazalaki ebele bajeune garçon lokola ye baza na ekara moke mais oyo bazwi nanu te ye amonaki bango te aye okutana na ndoki oyo elima kisimbi oyo soki akutaki na sa mai soki akutaki wapi na monde invisible toyebi te
tala ndenge aye kobebisa vie ya Naya awa mpe bokopermettre ngai na touche moke na bamama bino baye oyo boza na bajeune fille s'il vous plaît bozwaka temps ya kosolola bajeune fille na bana na ndako biso bapapa bokolimbisa biso tobemaka charge ya famille tozala na ntango te obanda kotala bana na biso ya basi bino bamama ezali na charge na bino bobanda kolakisa bana kino okomi jeune fille eloko nyonso oyo eza kongenga ezali olo te ezali na bafeke ezali ebele na parmi bato mbongo boza komona oyo nde komona bamisu bazali wana bakabaka te bamisu bazali wana aza na mbongo azomona bato baza kosofri apesaka bango te parce que boyebi te mpasi nini wazwaka na mbongo wana alors mama zwa temps vraiment ya koconscientiser bana na biso ya basi lakisa bango mokili ndenge ebebi lakisa bango ndenge il faut bazalaka prudente. Pourquoi? Parce que mokili eza susu malamu te ezala mwana mwasi amipesaka mingi te na bajene garçon apesaka bango espace te. Pourquoi? Parce que bakozwa ye tomonaki awa epai ya honorable président mwana na so na Angola so na Mozambique jeune fille ya moke ya kilasi bagarçon moko soki 6 so combien bake na ye bango nyonso bake kosala makambo ya sali te. Donc bamama bokebisa bana bajeune fille botambola na bokebi mingi mokili eza susu malamu te. Mokili ya sumala mute bato nyonso bomoni bazwa boyebi ndenge bazwaka te. Alors mpona bokwela na batentation na bango te mpo bokwela na monde na bango te évite bato wana ata yo moko bolinga na mutuka lelo kopesa bambongo ebele bamillion soki bamillion de francs CFA oyo eza mpasi na Congo motu moko bandopesa ngo kaka boto moko kanisa ngo bolingo alingi yo te pauvre Naya tala sikoyo lelo bakopunda yo mama déjà na souffrance na yo wana na pasi ya liwa na yo mama oyo mpo otika mbongo wana bayibi yango mpe bake nango baya balia yango na nsima mama perdre na yo na mbongo yango oki nayebisi na famille na yo ke bakunda yo bazwa mbongo wana basalela yango bakosa bango te pesa yango bapaster oyo bokepesa te eza frappe bozwa mbongo wana bolia parce que na minute oyo nini so tokoloba parce que tozo perdre na Naya akei ata tolie mbongo ata tolie yango te Naya kolamuka te. Alors mbongo wana eza na effet pa na bino te ndenge déjà ese sombi ezu déjà sacrifice ya Naya. Donc Naya déjà ami bunzi libonza ndenge papa Johnny alobi awa akei déjà mbongo wana etikali eza kona purifier ezali kona blancher bolia yango ba parents bozwa te poko nopesa bato ya soloka na ba église te bolia yango. Naya asali mabe bino ba jeune fille botika na mokili botambola na kokeba bozala toujours vigilante. Éviter ces gens ici vous avez montré na bajipa minene awa kosomaka bajipa minene oyo il faut muta osoma bajipa minene bozoma na ndenge zo évoluer. Masa na biso Fiston Pelende le patron de la presse congolaise en Afrique du Sud toyeba ye na mboka oyo asaka na Mercedes ba Mercedes on kala na bobila dawa c'est wana ba yete biso ba masa nene toyebaki tangu wana nanu donc pour mona Congolais na mutuka ya pasi Fiston Pelende zaidi na mutuka aza ko évoluer ndenge aza ko kende progressivement toza ko mona ndenge aza ko progresser na ndenge de la communauté sommet yo ko mona ka mutu moko boye ka ndenge azo la mbongo yebite aya aba na sommet iPhone 13 mama la jeune fille bana na biso okeba kotima nzela patu oyo ba mama bobenda bana na biso batoi lelo mokili bebe to biso na ba téléphone bana na ba téléphone tanga bisolo zalité tanga pesa bana conseil ezalité. Maman disposé lukaka mwa espace na ndako opesa bana conseil ola kisa bango ke mokili za ko beba bato bozali komona na mbongo na balabala oyo basaka bato malamu te majorité ba bato mabe. Alors il faut les éviter, il faut okeba na bango. Merci beaucoup commandant Anderson Kongolo de Djobo. Merci beaucoup commandant tout tika na yo zala na micro to beta le solo ya Chatumba est parti. Chatumba ce n'est plus quelqu'un à présenter to ebi Chatumba atali moko ya ba combattant tant combat za na combat. Chatumba zalaki d'église munene na poto. Alors yemutu ayaki aza parmi ba pasteur o ba ko dénoncer makam o ba pasteur basalaka makam o ya denia o balelo Chatumba ba ko ba na poto ke ba pasteur ba swaka basi ya bato ba komisa basi ya bato basi na bango no abana ko ba no sotu wana akoti na komba ba bundisa ye Kabila. Toyebi so Chatumba tangu Félix azui pouvoir ya bandeko bunda eti ayo koma mutu ya Vital Kamerhe tanga ki sasa ba kena ki sasa et puis
bakanga Vital Kamerhe bakangi Kamerhe ye ataki poa acha mama amida poa de stuana Vital ayoko bima et puis tout monde a dit Chatumba to liboso ba beseke mbasu ya kingo batofina ako oliati tout monde a dit Chatumba et nzamba salier grâce et sili Chatumba zonga ki poto akitina Suisse na Hollande pardon azongi poto abandi pe ko senga pardon pa combattant makambi bale muke baye ko rappeler les sous et pas Vital Kamerhe ono zonga tango azongi ba tie soki conseil na marché soki conseil soki pe na marché soki ma zanda habité il prenait quand même l'argent il prenait qu'il y avait comment il na jeep c'est tout normal ba l'autre grande surprise de comme on a mikolo kaka yemo ka lobi olo so babagela soki maladi et soki pe ndikila soki pe nini makolo zo ninga sauté to la muki Chatumba est parti un grand combattant Chatumba. Réaction à yo par rapport au décès il y a Chatumba honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Est-ce que y a Chatumba nana bo Chatumba mort naturel to okini na masona ya décès à Chatumba. Voilà, merci beaucoup honorable président. Je suis un homme franc et loyal. Chatumba tebi Chatumba la combat. Chatumba zadi muto ele so pratique ya rozwa Kabila ko kanga Kabila ko chaka Kabila la mulangi que a kotisi kona Kabila va souffrir ti Kabila okufa. Il est venu na combat akuta biso na combat to yamba na combat. Chatumba atambola ki na ndenge pende ya malamu sute. Après kota monde à combat Chatumba ayaki ko Botisaba, moi si à combattant Moko, à Tchagézé, mais je crois Babin, si je ne me trompe pas, Babin Masombo, si je ne me trompe pas, je crois bien. Alors, Chatumba, Ayo Kendenga Banda Kiona, au moins il y a un combat Banda Rolande Banda na Poto, et puis, à l'Omouan Anzela, il y a opposition, à Komi Mouta Kabila, il y a Vital Kamerhe. Tant on a monné Chatumba Koufi, image, oh, il y a Inga Ezara Moko, Chatumba. Aye bisa que non nzamba la kisaki Kamerhe akokende liboso Kamerhe osala boya akoma moto na mboka. OK, mais est-ce que etango la Chatumba bankoko so akutani na yango, est-ce que vraiment c'est digne pour un enfant de Dieu? Je ne crois pas. On dirait à salir parmi batu o nzamba lobaki oh frère Patrice c'est pas pasteur patron nzamba pesa monde mu Kongo kala tika comme on a pasteur bishop Chatumba donc Chatumba azali mutu oyo ayeko détruire combat bato bali misangai ba kondana mutu so kufite mais eza na historique otoza ko retracer soko tali na ba émission o Chatumba comme ko sala na maître oyo abundaka combat la ring te azalaka maître ya na télévision. Chura mboma mbote na ye chura mboma combat boye to mona ko bunda te mais to mona yaka combat na nini kaka na émission na télévision donc maître à télévision malgré que akima na Congo abomaka petit moko boye il y a problème te bango bazali batu oyo bayaki l'acception que bachat na bachat Chatumba que non ce sont des malhonnêtes batu oyo bavanda na église pour escroquer batu manque à respect azo moi c'est batu acha ezemi aboti sepe acha mndoko makasi. Donc, Chatumba. Donc, au niveau de décès à Chatumba, il va compte à rendre Oyo Zongelie. Zakarma. Attends, compte à rendre, mais attends, moi, il m'a dit. Zakarma. Karma. Mutanzan, bah, moi, il l'ombasso. Attends, moi, Mutanzan, bah, moi, il l'ombasso. Dans Zamba, peut-être que d'ailleurs, mon Congo Kala. Bon. Il est à commissaire Vital Kamerhe, nzamba l'accès que Vital Kamerhe comme mutumune mais nzamba l'accès que non so pour ça une Vital Kamerhe liwe ozoyo wana danza wala nzamba bombela ke vraiment te présenter ma condoléance na famille na ye mais pas bon souvenir na eza ya muke ayaka azane mutu amatalana ayela biso rubrique mo wana wacha batu na milangi kolata de draso yo wala kimbangu donyo sona matalana to kan c'était bande to kan ça que c'était un homme de Dieu oh il n'était pas un homme de Dieu vraiment bande roboli misangai trop on ko sa te Chatumba mutanzambe te akufi to présenter ma condoléance na famille na ye nzambe ali misema masumu asala ki wa akosa ki biso na yango donc
nzambe alimbisa ye kaka. Est-ce que liwa na ye ndeko ozomona ezali politique to ezali karma na ye ko eliemo? Même pas karma, eza na berere mususu to sala kana etamboli na biso, yo zo kanisa otamboli malamu, mais en réalité otamboli malamu te. Entourage ya bato ya vandaki wana. Il y a un monsieur qui me dit que non, mais Tchatumba, au début, il que Kabila, Kamere, Azali Rwandais, après qu'on a Rwandais, à Gesso Kodena, Rwandais, Azako espéré nin. Donc, au moment que Yemoko Atambolaki, Nandenge Yamabe, alors, il fallait à la prudence. Donc, Azanga y prudence, c'est là que Azanga y prudence, Nenge Mwana Nabiso Naya, ya ndenge mwana na biso na ya azanga yako za la prudente ko betela mama na li solo ya ndenge kutana na mutana zo pesa bambongo ndenge mwana Tchatumba n'était pas prudent. Donc moli mo santu te muteza kambaye so moli mo santu muteza kambaye meleke me mena place et memi wana te so tali photo ya Tchatumba tanga bela ki wana so mbaso na litamo bolobi wana tala image bi maki wana na Tchatumba te baki na photo différence wana ya batumi bale wana hein. Donc il fallait déjà sosola na kama kuto ekene na poto bakutale pena mutu na papi gene mais à la préférence on sosola na Kinshasa il fallait kanga makuna mais kota eta molil mabe ya mwe memi côté memi na vraiment ba ne ko limbisa ngai na za contre yete mais toujours baka sembo ta mutu atamoli mabe atamoli mabe pour ça to bika atamoli malamu akufini ngene. Donc apprenons à être honnête et à être sincère. Moi na mboka fiso pelende yo bando yeba ngai tilelo eza ta mnazana komba eza la tilelo oyeba ngana ka mutaki de pes do banda bana tilelo zaka mutaki de pes yo ko témoigner. On a changé la position té. Pourquoi? Dans la vie il faut apprendre à être loyal. On se rappelle na ba ligne moko ya conduite aux mimi maintenant yo fina yo moko. Mutu na biso Tchatumba rien. So talenta ba mission commencer na ba chura mbomana. Malgré ba vérité mais ezala na ba. Donc rien de mutunanza menakati wana malgré ka ba sala ka malamu pona ba ba shaka tembe alakisa ba onke no ba to bino bokansaka ke baba tanzambe baba malhonnête soko chemo ba bonza moketo silikeli yo soko sali boto silikeli alakisa ki biso ngo. Donc bien merci mingi na wa sala ki wana pas révéler ba malhonnête ba kambaka biso na ba église. Merci. Voilà, merci beaucoup Papa Johnny. Est-ce oyebi Tchatumba bishop ou bien likamaloba to pasteur Maramsusu? Est-ce que vous avez Tchatumba? Papa Johnny, vous avez Bishop Tchatumba? Voilà, je crois Papa Johnny, Azana Promali Nukuna. Tous les cas, dans le dossier, il y a Constant Mutamba. Constant Mutamba, verdict, il y a Lelo. Pendant que tout ça, l'émission verdict est tombée, on ne sait pas, mais on n'a pas compris hier, tant que Zonga qui tomoni. Ndenga mesana kosala ba to ebele ba ko bana Mutamba osala ba campagne d'évangélisation pa na ye abengisi batu est-ce que ta ya bana ko lia mbonga l'état batu bana ko lia na ye siko azo pesa ba miette ba soldat ba ye ko panza batu liboso ya ndaku ya Constant Mutamba mbala moko résidence surveillée. Suivez un peu ce qui s'est passé hier na butu ya lobby et na resté à Mutamba. Voilà. Voilà. Voilà donc chez Mutamba. Tout quand il a venu au mon arabien, voilà chez Mutamba. Donc mille quoi na butu wana ba pandi bato ba yembaka. En fait pas Mutamba comme le la kermesse hein. Kermesse ba mise bazoko yemba. Na mona écoute na moi ça yesu na. Comment ça moi ça yesu. Maman Gerda. Azalaki wana. Tout le monde est pour tout préparer, ça je n'ai pas vu les images, il paraît, maman me conduit pas, qui est pas Mutamba, n'a fait des prières, on ne sait pas, ah, sigo, mille, sigo, et zingi, résidence, il y a Mutamba, moni pas bengal batouana, tout le monde police, na armée, et zawana, na résidence, il y a Constant Mutamba. Est-ce que Constant Mutamba, aïba ki mongo ya l'État, il y a solo toi aïba qui te donne pression, verdict, et on peut y aller, est-ce que Mutamba sera condamné, ou bien à cause de là,
a quitté. Moi, je commandant Congolo Anderson de Djobour, n'habite tout le Papa Johnny, lecture na yo, na makambo ya Constant Mutamba. C'est-à-dire, est-ce que Constant Mutamba, il est-ce qu'il sera condamné? Lecture na yo, nega osang sabatu, parce que le pang na yo, wana ba sambelaka, ba chile, ba melaka, msuba ya diamba, ba mela pe diamba, et conscient seulement si il y mbongo ya solo. Akabole na population là, toi akabole na batute. Batu baso ya ofele. Tu vas avoir un bon chaque fois. Lecture na yo. Est-ce que Mutamba doit être condamné? On a 2 minutes seulement. Papa Johnny. Est-ce que Papa Johnny Azali? Allô Papa Johnny? Voilà, je crois que Papa Johnny a un petit souci, il y a connexion. La zone de Maloba, il pas honorable commandant Congolo Anderson de Djobour. Lecture na yo sur Makambo et Constant Mutamba. Est-ce qu'il sera acquitté aujourd'hui ou bien on sera condamné? Est-ce qu'il a volé l'argent? Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Dossier à Mutamba, pour répondre, on a des volets. Volets à l'Ibosso, ils allaient dire, on doit avoir la justice dans ma classe, ils allaient rater. Tout le monde a pomba, bakima na Congo, bakima justice. Pomba, ils allaient rater la justice. Donc, ceux qui ont le but, il y a les lenzala. Mais la volée mon chouchou les alliés ceux qui bakina na dossier malamu te à revivre oyo to le la lingala ndunga nyonso za rolia te ndunga bololo pe zalaka donc ba rope okuta na ndunga bololo oyo seleke tege o sala mala kinchasa na soulèvement pe salami parce que eloko oyo bato bazokende pa na yo wana et qu'on y tourner la ndenge ya mabe et tourner les bisous na vinaigre peut-être te regretter pour na nini justice esala makambo. Pourquoi bato bazo soutenir Mutamba? Et bien bazo soutenir Mutamba na balia mbongo Mutamba te ndenge olobi yango vrai, mais ezali ke Mutamba atikalaki te koyiba mbongo wana. Tentative ya détournement bozo ya buka ngela mutu. Mais za na bato oyo bayiba mbongo pe bazwa liberté ba misusu bakosa maladie bazonga na bango baza bien baza libre yango mona yosala bato kunte mapasi yango mona azu soutien ya la population ngai etant qu'analyste na kosenga kaka na banzuzi wana bayeba na kocha mai na vinyo na bango de façon ke balekisa problème oyo eloko ekomi na minute oyo bazomona ke non soki ba libérer Mutamba ba quitter ye à cause de la source, maman a fait donc mieux vaut couteau. Tout ce qu'on a fait, que tout est dans le désordre. Ce qui va agir, je peux pas voir le cabisso pour n'aller conseil dans le pays à Bango. Bah yo sonité. Bah quitter Mutamba, bah on a makambo ou de kimia. Et le comme vraiment le route basé va te que non, de la ronde ngeni. Tala ce place problème est comme. Basé va te va aucun de la ronde ngeni. Bah quitter c'est fini, ça va voir ça la fête, ça les fêtes après c'est fini, ça passe. Et ça les jours mo des jours et là linango. Mais ceux qui comme que non, bah condamné, donc dans la trouble mo ko même biso ba une semaine pe mabe écouti, donc ça malam mingité. Ondela loba, l'homme prétend voir le mal de loin. Merci honorable président. Merci dans l'intervention du commandant Congolo Anderson de Djobour. Mesdames, Messieurs, après agression, il y a Pero Louara, notre confrère. Ma proposition est Ali Ebele que pourquoi a autorisation à port d'armes parce que dans le Bakango chaque fois to soit na kabiso na biso to bundaka na maloba na ba argument lokola commandant de ça lobaka ba argument sanga kate mais ya ko simba mutu na nsuma kofi boy ezala kamala mutu et atteindre na vie à mutu ezala kamala mutu. Pero Louara a été à Kierouver makambo à port d'armes. Est-ce qu'il y a un rapport d'armes? Maintenant, un rapport d'armes. Il y a un Pero Loire à nous expliquer. Il y a aussi un rapport d'armes. Et puis, on vous revient. Tout le Pero Loire. Moi, de demain, je me renseigne pour m'inscrire dans le stand de tir. Et en Belgique, ce qui est présenté, le document, autorisation et apport d'armes. Est-ce que vous pensez qu'il y en a déjà? Parce que là, il y a comme corps à corps, il y a masse équité. Donc, je voulais savoir ce qui ont pensé dans Yango. Ce qui ont pensé dans Yango, on a noté, on mérite réflexion, parce que nous tous, nous nous sentons en danger maintenant, partout. Donc, dès demain, je vais m'inscrire
et que n'a pas autorisation, il y a pas vraiment. Voilà. Tous les moyens sont bons pour la sécurité parce qu'en réalité, la vie ne tient qu'à un fil, hein, les amis. Moi, aujourd'hui, je regarde les gens en train de parler. Je me dis, parfois, je dis, mais est-ce que ces gens se rendent compte qu'il a suffi de rien, je pouvais aussi mourir dans cette histoire-là? Est-ce que les gens se rendent... Bon, après, je suis quelqu'un qui est vraiment imperméable aux critiques et aux insultes et tralala, mais à un moment donné, je me regarde, j'ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous recevez un coup au hasard et il y a environ 8 personnes qui s'acharnent sur vous, tout ça? Mais les amis, c'était un escadron de la mort pour me tuer. Et si j'étais mort, ceux qui disent aujourd'hui, ils allaient encore trouver une autre raison pour dire un coup fil Kambabo et tout ça. Donc, bon, après, c'est un conseil, il faut réfléchir autour de ça. Tous les moyens sont bons pour la sécurité. Je vais y réfléchir. Ça aussi, c'est parmi quand même des moyens importants qu'on peut mettre en œuvre pour renforcer notre sécurité. Dieu aidant, on va peut-être aller dans ce sens-là. Merci en tout cas. Bon, voilà, merci. Maman Sandra Zalaki à Kitty, je ne sais pas Kitty. Si elle est là, elle n'a qu'à faire sa demande. Est-ce que j'ai une dernière demande? Ceux qui ont compris, dimanche prochain, si vous en attendez, nous en avons. Dimanche prochain, c'est dans une semaine? Oui, moi je ne fais que les lives dans une semaine. Ou bien, quel est le jour disponible? Je vais m'adapter dans la semaine. Non, mais vous avez quelqu'un qui est capable d'aller me tirer dans mon trou, qui est avec vous. Ah, c'est pas là. Je ferai la fiche, l'annonce. Vous n'avez vraiment pas besoin de me chercher. Vous avez quelqu'un de vous qui peut vous... Moi, je suis arrivé, ça aussi j'ai entendu, je suis arrivé en Belgique le 25 mai 2024. Et comment je suis arrivé en Belgique? Je suis arrivé en Belgique parce que j'ai fait la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, la Namibie et tout ça pour fouiller M. Tshisekedi. À chaque fois que j'arrivais dans un pays, M. Tshisekedi a envoyé des militaires pour me tuer, j'ai fouillé. Alors, une fois j'étais à Dar es Salaam, il a envoyé à peu près 50 personnes. Papi peut témoigner parce que j'ai parlé avec lui. Alors, je me suis senti en danger parce que déjà, en Tanzanie, j'étais à Dar es Salaam. Je suis allé à Mwanza, à Dodoma. J'ai fouillé un peu à gauche et à droite. À Kilimanjaro aussi, j'étais à un moment donné. Alors, à ce moment-là, je n'avais plus d'endroit pour fouiller. Ce que je fais, je suis allé me réfugier à l'ambassade de la Belgique en Tanzanie. Je suis allé là-bas, je suis rentré, je leur ai dit, je ne sors plus ici. Ils ont un consul là-bas, un consulat. Et le consul, c'était une femme, une certaine Sophie Ravaglia, qui est sortie. Elle m'a vu, je lui ai dit, écoute, je suis journaliste. Mais au moment où je vous parle, je suis réfugié ici, je ne peux pas quitter votre ambassade parce que M. Tshisekedi est un assassin. Il a envoyé les gens pour me tuer et ma vie est en danger. Je ne peux pas quitter l'ambassade parce que dehors, il y a des militaires qui sont venus pour me tuer. Alors cette femme-là, la consul, va m'expliquer la situation. Il m'a dit, écoutez, vous n'êtes pas citoyen européen. Si vous étiez citoyen européen, nous, on aurait pu vous garder dans l'ambassade. Mais vous n'êtes pas citoyen européen, on ne peut pas vous donner refuge ici à l'ambassade. J'ai trembloté parce que à cette époque-là, Christian Daiwel était en Tanzanie avec l'ANR, la DEMIA, pour me chercher et me tuer. Moi, je leur ai dit non. Il m'a dit, écoutez. Oh là là. Là, nous sommes en train de suivre Péro Loara à cœur ouvert. Il m'a dit, écoutez, il y a une procédure que tous les pays du monde ont. C'est une procédure humanitaire. On appelle ça visa humanitaire. En fait, le visa humanitaire est un visa qu'un pays accorde à un citoyen tierce dans un pays étranger pour l'aider à se sortir d'une situation dangereuse. Mais pour appliquer pour ces visas humanitaires, il faut absolument que l'ambassade d'Abyssal au Congo ait ça l'enquête et puis vous savez aux en danger. Donc, le visa humanitaire est un visa d'évacuation pour te mettre à l'abri. C'était la seule procédure que la Belgique, de par son consulat à Dar es Salaam, avait de me donner. Alors, j'ai quitté, j'ai dit, ok, faites l'enquête. Nazui, Nakimi, Nakoti, Nazamba, na Tanzanie. Les lendemains déjà, l'ambassade m'a appelé, le consulat m'a appelé pour me dire, écoutez, ça n'a même pas traîné parce que notre ambassade à Kinshasa connaît ton histoire, tout ça. Donc, il faut appliquer pour les visas humanitaires. J'ai appliqué pour les visas humanitaires et je n'étais pas seul. Moi, quand je suis parti de la Zambie, je suis venu avec des gens, Nayana Batu. Donc, en quittant en ayant mon visa humanitaire, j'avais déjà des papiers à partir de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'était en quelque sorte une opération d'évacuation. La Belgique m'évacuait d'une situation compliquée déjà à partir de l'Afrique. Alors, je suis arrivé exactement en Belgique le 25 mai 2024. Je me suis reposé une semaine. Le 2 ou le 3 juin, je suis allé à l'Office des étrangers raconter mon histoire. Là, nous sommes au mois de juin. Mois de juin, juillet, août, fin août, début septembre, j'avais tous mes papiers. Tous mes papiers jusqu'à la moelle épinière. Pas seulement moi. Et toutes les personnes qui sont venues avec moi. Ça, c'est une chose. Ici, Napoto, je peux vous citer une bonne dizaine de personnes qui ont eu des papiers à mon nom.
Moi, je ne suis pas un escroc comme les Tshisekedi qui avait créé même une société ici qu'on appelle ça bateau papier au nom de l'UDPS. C'est ce que Tshisekedi faisait. Azali na tonga la muki asala kate atanga ta kia fandi na café ba petit na bazo ela ebatu abazo kosa ke ba bato UDPS azo pesa ba carte UDPS ba ke na bobo ka nguna na kombo. Aujourd'hui, si moi j'étais frappeur comme eux, j'allais même créer une société ya bangundeur, non? Parce que mon histoire aujourd'hui, Nangunda, aux Nangunda sûr. Mais ça, je ne peux pas faire parce que je suis respectueux des principes et des textes. Donc, le papier, c'est pas, j'ai eu mes papiers depuis le mois de, je n'ai fait que 2 mois. Et je n'ai fait que 2 mois à protéger tous mes papiers. Bon. Après, il y a des gens qui disent, Aza a posé ma papier. Mais attendez. Comment je peux avoir, comment la Rose a posé ma papier? Lisez les papiers du journal Le Soir. Il vous dit clairement, c'est un réfugié reconnu en Belgique. Lisez le papier de la Libre Belgique. Il vous dit clairement que c'était un réfugié reconnu en Belgique. Lisez, regardez le reportage de VTM. Il vous dit clairement réfugié en Belgique. Suivez l'interview d'hier. Perrault Louara qui vit en Belgique, qui a été reconnu réfugié en Belgique. Mais comme d'habitude, il y a 2-3 écervelés qui sortent des réseaux sociaux et ils racontaient que là, on a besoin de papier. Non, moi, j'ai pas besoin de papier. Et les papiers, j'ai les ai, ça, c'est pas un problème. Moi, déjà, en mettant le pied en Europe, j'avais déjà mes papiers pratiquement en Afrique parce que la procédure qui m'a amené ici était une procédure qui me donnait déjà les papiers à partir de l'Afrique. Parce qu'après, il y a même aussi des idiots qui ont dit que j'étais venu avec un passeport rwandais. Il y a beaucoup de choses qui se racontaient autour de ça. Mais bon, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas un problème de papier. Moi, je suis pas un sans-papier. Non, je suis pas un sans-papier. Je suis pas du tout un sans-papier. Merci de Popiro. Bon, si annoncer, sponsor, il y a Sepenti Bazaliawa. Et dites aussi merci à Papi Tamba qui m'a sorti de ce que je fais. Papa Mike, na koko poser papa Pierrot question moko. Est-ce que c'est possible? À koko aussi qu'on change statut à réfugié. Pourquoi pas qu'on y a peu Suisse ou accueilli parce que Azan a droit partout. À cela on a zone dans la Belgique qu'on a Azan la sécurité à ma cité hein. Parce que la Belgique c'est pas la Suisse aussi hein. Net avec statut de réfugié bah changera non à gros que na open na pays mususu Azan a droit. On verra. Parce que là, en Belgique, penza mboka na bino kuna, batouana bazo kota, donc la Belgique bazo, biloko bazo sala même basaki boke, tu na Suisse non hein, Suisse a blague à gâter hein. Mais ok ben maman merci. Ayo qui conseille ayo. Alors on découpe je ne sais pas s'il y a un dernier mot à dire ou bien sinon. Non mais merci. Mardi dans la nation. Merci beaucoup et moi je vous dirais que croyez-moi les amis. Le Perrault que vous avez connu, vous allez encore le revoir multiplié fois 1000. Ce qui s'est passé ne va vraiment pas du tout me fatiguer ou me faire reculer. Nous allons nous battre. Le Congo nous appartient nous tous. Ce qui se passe aujourd'hui, les vieux Mbanda résumer ça avec une anecdote. Tozana lupangu moko. Papa akufi ya tkeli bisonda ku moko. Bozali bolamuki ya na bino moko azamu. Bateke. Toana na lupangu moso teki yango biso joso tolali banda. On est dans la même configuration. Nous avons un inconscient, un irresponsable qui ne comprend même pas qu'il est président de la République, qui dirige le pays et qui nous met en danger. Nous allons continuer à travailler pour aller lui arracher ce qu'il a entre les mains, parce que ce qu'il a entre les mains, c'est précieux, c'est ce que nous tous, nous avons besoin pour venir à Donc, je continuerai mon travail. Ce qui s'est passé ne changera absolument rien. Surtout, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, merci. Ça, c'était Perrault Louara. Il nous reste 3 minutes. Alors, dans ces 3 minutes, on appelle ça 1 minute. Là-bas, intervenant, on a Pessi Maloba et puis il y a Papa Johnny Mabiala. Lecture nayo sur agression, il y a Perrault Louara. Est-ce qu'il faudra agresser Négoana? Oui, c'est vrai que Perrault Louara, c'est un confrère journaliste. Ça va franc-parler, ça l'engage que lui. Mais, Makabo ya koya pona ko kata via mutu. Omoni a lecture nayo. Ils ont bien fait, mal fait ou comment? Lecture nayo sur l'agression à Perrault Louara. Papa Johnny? Il y a bande konangai à plusieurs fois na lobakango qui est le peuple congolais. Vous allez vraiment peuple moko bo permettre ngana lobaki tout ça va vérifier. Ozolo bana se do bien to bana se. Nalobi peuple congolais va permettre ngai na loba ete tozali ba useless batu oyo bazali inutile toza ba peuple inutile na monde pour ngai na monaka awa en Afrique du Sud en Afrique du Sud le politicien oyo basalaka contre peuple contre la population bazalaka kutata na longue vite babomaka bango cash
aniya bimaboyi babeti lisasi ananda kuna ba kotele babeti masasi po ba suspendre milokola ba suspendre na scène politique mais toujours mona na kati ya Congo beaucoup de gens o bazo sakana na vie ya ba congolais bazo sakana na vie ya tout un peuple mais baza libre dozu lokola numéro 1 lokola Nyarugabo numéro 2 tous les Nyamulenge wana bachaka makelele wana et puis y compris na ba congolais o baza ko support bango baza wana na Congo pourquoi bobetaka bango te bayaka même na Europe non yo ozo favoriser que ba beta bato ba bato mais toi baza contre pays non wana ça ne passe pas à la radio locale à to proneter violence à la radio locale télévision ba beta bato te exemple là on précise c'est pas bon lobby à la fin ici pas contre mais ici on peut pas autoriser non nous sommes à la télé la télévision est suivie par l'autorité awa to proneter violence awa to permettre te mutu à beta mutu awa plutôt nenge honorable Anderson Lobaka yaka na argument na yo même si tu n'es pas d'accord yaka argument ko beta mutu et là synonyme te que mutu a changé tu vois pesa argument tant ça mutu que mamuza oza na faux na ko beta ya moment ce n'est pas bon ça non ça on peut pas na makambo wana po esila il faut ba baza lokola ba imposter na mboka na biso ba bima na mboka na biso c'est ça nous ne sommes pas d'accord avec Papa Johnny. Voilà. Merci beaucoup. Absolument rien. Merci beaucoup, Papa Johnny. Ça, on n'autorise pas. Il y a appuyé pour le bateau. Donc, merci Maloba. Et pas, il y a honorable commandant Anderson. 1 minute. Ça, c'est Radio Locale. Merci beaucoup, honorable président. Ça, c'est Radio Locale. En fait, honorable président, moi, la mboka Pero Louara, anda osala ba scénario na ya lokuta oyo moya sali oyo ya scénario mutabeti Pero Louara azalite Pero Louara betamite est-ce que vraiment Pero azali pomba que 7-8 personnes nenga na TV5 wana ba ba betaye ya telema mon cher atatu ba pomba yango ata edingo so 7 personnes malinge a telema te Pero atika ba fantir ba betiete bokecho yango ba betaki a otomona image Pero asala ba théâtre na ya osala wana Pero ba beta qui était et puis en plus de cela Pero azala ne pas passer pour d'armes na poto nan ba passer pour d'armes ya combien non port d'armes ça rapport à mon même en Afrique du Sud et bien ngo so qui apply pour la port d'armes reçoit ngo ça pour la mon est libre on ça la processus au port d'armes non soko apply reçoit ngo na monde wana na yebi ba condition ni za rapport à port d'armes il faut pas que nous interviewer tina ba voisin na yo ba témoigner que non osilika pa mapamba te na kuna yo mwasi ba donc eza processus mo o apply lelo o euro bi mata après 5 ans pour autre monde eza facilité alors Pero nenga zali wana ngala moni Pero ko beta mate ba bandage na tambo ngala na eza lukuta ba betisa bango yete en fait en réalité tout ça la mo honnête na vie Pero azalaki na Kinshasa wana azo chutike Tshisekedi basala ile omonte nini yako kipma eza maloba ne mo mabe tozali na yango utu sala mote Papa Johnny ngalo babuya kutu malgré on comprendre que bien te alinga ko loba che Pero Louara ba ko beta ete azala simple journaliste ba beta ne batu oyo ba to ba étranger ba ko ngala na mboka la biso mais na côté contexte international na contexte na ngai Pero Louara point kima nini osala ya kima ezali excès de zèle na yemoko asala émission kofinga Tshisekedi bulumbu na ye kofinga nani kofinga makambo salité yango sala ya kima na mboka Pero asala Tshisekedi na mboka nati c'est lui-même qui a contrôlé ma communauté. On a eu un dérapage au président Bisso. Mais il y a un journaliste d'anthologie journalistique à Ebi Yango. On a refait un boulot président de la République à la télévision. Et après ça, on a en vouloir. Non, il n'est pas échanté. L'anda d'intervention va bien ça dans la chaîne naïwana. Après ça, Tshisekedi va combo. À ce moment-là, on finit Tshisekedi. À finir à moi, Tshisekedi. À finir à maman Tshisekedi. Nous sommes les mantous. La femme est sacrée. Pero ne respecte ni la femme de Tshisekedi ni la maman de Tshisekedi. À finir avant tous les jours. On est là-bas qui ferme les gens à l'époque la tempête.
Mais en réalité, pas de c'était. Il y a un scénario à Salana. 10 personnes vont se mettre en manayer. Nous n'avons pas ça pour nous, collectif. Tu vois combien de temps on a passé le collectif avec 10 personnes. C'est des mensonges. Nous, les individuels, pour appeler ça un monde, il faut appeler ça cause où il y a en danger pour Okima. Alors, il y a la délégation de 10 personnes, Perron, combien de temps la délégation de 10 personnes va passer en Bamikanda. Ce sont des mensonges. Par contre, je ne sais pas ce qui Perron a la délégation, combien de personnes, mais ce que je sais, le réalisateur est Jason. Jason Banda Zambé Zakana Jason Tishiko pour l'émission Azakana Jason Asana Iwan. Donc je peux confirmer pour la Moutumo qu'on a eu Jason. À qui m'a par tout Sikopé Azapenaï. Vraiment. Ok, mais il est bien Perrault en rose. Jamais nous après ça 10 personnes, c'est ma pire Perrault. Est-ce que je vais finir par ici. Je vais finir par ici. Est-ce que vous soutenez encore politique ou il y a Kobeta Batou, il y a vous soutenez encore ça? Et ça, la route est sous-soutenue. Tu sais que dans mon tableau, Perrault, à ça, la dérapage, même pas tu sais que la population. Parce que Babylone, c'est là. Nous avons combien de gens? Nous avons vu une télévision qui est en train de faire son philosophe, son nom. À ceux qui bénissent la moto pour le rôle de monde, avec la famille, on a constamment mutamba. À critiquer cette chose de télévision. Non, tu parles, tu sais que dans la Bible, nous allons revenir sur ça dans nos prochaines éditions parce que tout le monde dit, tout le coup là-bas, Pasteur Guili, président monsieur, c'est ça qu'il y a dans les sous. C'est ça, Bosembe. Bosembe, na Eliezer Tamboué. Eliezer Tamboué, moi, c'est dans les États-Unis à boire Ngunda. Nani Bosembe, moi, c'est les États-Unis à boire Ngunda. Nani, Pasteur Guili, moi, c'est en Belgique à boire Ngunda. Mais bon, on va pouvoir. Ngunda, c'est à l'Okuta. Au moins, moi, démagogie, moi, vous êtes au pouvoir. Mais besoin na base quoi moi c'est n'importe quoi c'est pas mauvais va qu'on faire comme ça immigrer mais il y a kuboa kangunda à cause qu'il y a cause le pouvoir donc quand on a le pouvoir donc senga ba fumola bis on va revenir sur ça à long et à large dans sa banquette na kolinga yo ça na plateau jour voilà pour défendre le roi ndengwana est-ce que ça amable avec plaisir honorable président voilà avec plaisir merci beaucoup mesdames messieurs on s'arrête ici la session d'abisso ya Mokolelelo. Merci beaucoup Papa Johnny pour votre intervention. Nous sommes de cœur, de peur avec Papa Johnny. Merci beaucoup mon ami personnel et le commandant Congolo Anderson de Djobour. Merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs. On se retrouve demain avec un autre numéro de l'émission Radio Locolé et ma solo sur votre chaîne Radio Locolé TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.